Jésus partout dans le monde. Likambo ya mabele de kolanga peuple congolais. Telema po ezali ka mabele. Ah Congo. Ah Congo. Ah Congo. Na kamata lokola kabo ya l'homme puissant bakisela ka mosako. Ah Congo. Oli watoni. Faut-il avoir des voyous de pèse, milelo la milelo. Ah, mon pantombolo fatibé. Kabo ya l'homme puissant. Bonjour peuple congolais, bienvenue nous sentinelle de la République démocratique du Congo, ange du temple, il y a eu des pèses, gardien du temple, il y a eu des pèses. Message nanga na pèse na mokonzamboka direct, aujourd'hui message vidéo, tindelango mokonzamboka. Fatih Béton le plus beau d'Afrique, mon président. Trop c'est trop mon président. Trop c'est trop. Mon président biso tobunda na mboka oyo. Biso batosali ke yozo a pouvoir. Mais mon pesi biso monnaie de singe. Monnaie de singe ma pesi biso na parti. Mais tant que nga sentinelle de la République, il faut n'appeler sa message pas mon konzamboka. Mon konzamboka, mwana oyo, mwana oyo. Oya uchimboka sali bafantira diembeli na mutuka. Mokonzamboka boyambiye. Mais biso batu topesa vie na biso. Biso batu ba viola biso na pouvoir oyo. Toza ne côté monnaie de singe. Nanu tomona yote. Pote biso ba doléance na biso. Ah, ça fait mal. Ça fait très mal, très mal. Ba nomination ngonyo te sili. Biso ba tobunda tobimite. Toboma nani. Mais tobunda na mboka oyo. Topesa bo jeunesse na biso na mboka oyo. Po yo fanda leo na pouvoir. Tosali tro na mboka oyo. Mais toza lifuta te. Mokonza mboka. Eyoko nini ezoleka tosala nini biso ba combattant. Po tokoma bourreti ya boye. Tosala nini. Na quartier toujours humiliation. Babunda eloko nini basala. Bakomo qualifier biso batu lokola ya papa palu. Tant qu'ils ont un premier ministre, ils sont en pouce. Mais ils sont en vélo. Tous en côté. Mais ils ont critiqué tous les jours dans le quartier. Mais tu peux sa vie dans biso. Tu défendras Moukwa Tombolo Fatih Béton. Tu défendras Mboka Biso. Tu défendras parti dans biso. Quelle monnaie de singe, Mokonza Mboka. Il faut une solution pour nos combattants. Il faut une solution pour nos président parlement debout. Tokoko ça va bourrer tite. Bourrer tongi ndako memi zelo memi ciment memi kayas et memi barre de fer 60 niveaux. Botiki bourrer pour la libanda. Ne biso ba combattant. Ba bourrer to. Ote ba ministre ayi de pes. Ba ki parata ba combattant bazana misala te. Ba koma ko benga biso lokwa bambwa. Na yope mu kwa tombolo Fatih Béton. Président na biso. Merci. Merci beaucoup na balandi nanga nyonso monde mobimba o balandaka Gilles Munyere. Bande ko nangai passe na mawa. Passe na mawa. Na kote la ki prison na biloko oyo. Zila yoka kate. Zila fingaka. Zila salaka boy. Na lobi no. E chance seke za mulumba atikaki boulangerie. Alobi boulangerie oyo mwana nyonso azoka lipa na ye. Chaque tongo lipa na ye bateli manteke belé. Lelo tozomona bato babundaki gera 40-45 to se retrouver te. Broueti, biso ba Broueti les parlementaires debout na loba boseki ngai bondimi na kota prison. Broueti tongi memi zelo. Broueti memi mabanga. Broueti memi ma barre de fer. Ezo benda kaka. Broueti memi zelo. Broueti tongi ndako mulai. Ndako a 58 niveaux. Bamusu azana sommet, bamusu na katikati, bamusu na se. Sikoyo ngai Broueti Gilles nazola la kalibanda. Nani akomema Broueti oyo apa kolangota rui. Nani akosunga Broueti oyo tozeli ba mandataire o bisote batanga te. Tozeli ba bourgmestre bisote. Sikoyo boko Gilles chef de localité ou bien chef de rue nzambe na ngai.
Ambassadeur babimi. Bato nyonso babimi. Muko antombolo yoka ngai. Na sengi na ba président nyonso parlement debout Congo mobimba. Boya to solola. Boya na invité mutu nyonso sauf rien. Boya tout autour ya président Jules. To solola. L'heure est grave, l'heure a sonné. Kabulukunga fokambila. Ezu partout dans le monde, likamola motote la monte religieuse. Merci na bilo batu bazuli baku ya kolanda biso na mokolo molelo na ezu ezali bongo branche moko to l'océan du Congo bisika oyo tolobaka to sensibilisaka to mobilisaka bisika oyo tosalaka éveil patriotique esika oyo tozali kolongola peuple congolais na bolema epai oyo tokotia litolo na nzete po ete tobenga yango malamu esika oyo tokosala éveil patriotique esika oyo tozali bongo kosala mosala ya Jean-Baptiste esika oyo toli bongo basinzili kotalisa bilo ete ntango ezali mabe bandeko langa ntango ezali mabe peuple congolais longola liloto telemolata molato moetumba esika oyo totelema ferme fidèle okola baku mpola kozala liseko ya république démocratique du Congo epai oyo tokondolaka ntango nyonso maloba ya nkoko na biso le laboraire oyo alobola biso béche fuye na leseni place que la mer passe ezui likambo la motote. Merci encore une fois ba fidèle abonné la biso bo continuer ko s'abonner massivement bo kozalaka bongo de citer pe la bilo bato bosoka libako ko la émission du début jusqu'à la fin bo continuer ko liker ko partager ko tia ba commentaire ba si je suis pe ba j'aime nzamba kozaka to ko pambola bilo bola l'émission du début jusqu'à la fin pour la contribution il y a indépendance et République démocratique du Congo to komi wapi ba peuple congolais soki na lobi o na lobaka soki na lobi o oseya malembe te seya yaka malembe te Félix tokomi wapi Félix omemi bana bato wapi na lobata ndenge babudela ba walasi ndenge kotuna la kosamisa bana bango omemi bana bato wapi Félix Congo ekomi wapi lelo nanya kobeta ntembeke nzamba loba Félix aza Judas nana kobeta ntembeke nzamba lobaki pa Félix melio la mité nyoso misato kila me plus 49 pour que le connaît en pekato jende talo take tumba bokula tangamwe obeti mbola monoko mboyo kini insécurité aujourd'hui ba politiciens congolais nyoso to kanga bino mipiko ko boka bilo la boloko tabuya l'homme puissant tient nga Congo central. Population foyer baké, ce qui se passe ailleurs, dans la province Moussous, dans la Sud Kivu, l'atrocité nyonso elekakuna, le banditisme, l'insécurité maximale et spéciale, c'est-à-dire au kata batu na machette, au kata batu bakingo, au pourchasser batu, au tumba bandakwa batu, je ne mâche pas mes mots et c'est ce qui est en train de se passer aujourd'hui. Et traverser Grand Bandundu, Yango Lelo Oyo et Bandi Kokota dans la Congo centrale, la province de Bissau. Maintenant, on sent que la situation commence à prendre du volume, commence à prendre une vitesse inquiétante. C'est-à-dire, on les assos qui colonate, acte Oyo les Kawa, et ça pratique moko exceptionnel, et je peux vous dire que c'est un message. C'est un message, bah, Pessibiso, Zolbanike, Tokoti, Tozali Awa, la bisoye. Donc, bakata mutu gorge, bakata mutu machette partout, bazui gorge, bakenango, auto mona rezo salama ailleurs yangwan. La solution c'est quoi? La sécurité. Au moni na général awa et tout ça, ainsi de suite. Bengi mama ate, mamonios tout bazalak awa pour prendre des dispositions utiles. Mais la meilleure sécurité c'est l'autoprotection. Ce n'est pas seulement que vous devez avoir peur de vous promener la nuit, vous devez faire attention à ça, mais aussi se protéger par la citoyenneté. Citoyenneté est là ici, loba, funda muninga, oyo moni suspect. Soraza innocent, à Kobi qui est la commissariat. Et ce n'est que comme ça. La dénonciation aussi, surtout. Ceux qui n'ont pas funda, ils allaient dénoncer. Bon, bangate, boy, que le côté, t'as la lobby. Tous information, 3 camions mbimba ya minene, plein à batou. Oyo bazolo balinga la te ki Congo te, ceux qui bazolo bana bango bazolo bana Swahili et koti na kati ya bamboka, soi-disant ezokende kimvula. Bato wana bauti wapi. Donc on commence à peupler le Congo central
par des civiques, par des criminels pour être éliminer le peuple congolais et dans la foulée pour saboter le régime du président de la République Félix Tshisekedi. N-O-N. S'il faut que le moment venu, si ça continue, nous tous, moi le premier, pour te défendre le territoire. Ceux qui battent Kivu Bazalaki à Olala, ceux qui battent Grand Bandou Bazalaki à Olala, la Congo centrale, Tola Tei. Les lots, on a réuni, on a sur sécurité, tout ça, et comme par hasard, on tombe sur un monsieur qui se dit fou. À où tu vas, puis la fin de la quartier Saint-Luc. Oui, on sait na te karabamanga, azo te karabamanga na se apo. Azo bande kolangai. Oyo. Na lobaki to na lobaki te. Qu'il y a des troupes rwandaises bazo kota massivement na Congo central. Na la kisi bilo batumbi zamba, na la kisi bilo basali boy, mais personne m'a crié. Aujourd'hui, peuple congolais boti ko kangamete mako. Yanga ba mbongo na bino yandi ba prima courir. Ba mbongo bino ba PD, bo simba ba kisi. Bon lelo oyo bomoni bien. Tous les tout Rwandais dans les États-Unis d'Amérique va se réunir parce qu'il faut ça la République démocratique du Congo. Mais boss ya Congo. Boss ya Congo. Boza malheur à Congo la bambongo na bino to bambongo na bino boza on la voie normale. Pour soutenir guerre na mboka na bino. Pour soutenir guerre. Oh to sunga ki mai. To sangisa ki mbongo na biso mais armée tigre za na Angola. Nazo belle la tilelo mo kambila bango azali Delfe denda bo benga ye bino batu bosunga kama imai na bambongo oh Freddy Libeba Ali Ambongo bakangai mais denda zawana na armée tigre na Angola. Il y a des documents on ne peut pas exposer. Ba côté ça ngo partout mboso yabi ba chayabi Félix Sayabi, mais boy ko pesa bango atse. Bazolo ba question ba aba ko sala coup d'état. Ba biso ki ba koti awa ba ko ya pour mais aujourd'hui mouvement ya musée Kabila tomboli yango. Kabila a combien de partis politiques? Le genre de l'Est au balingi ba bambalelo armée tigre kezali ya Est ya Tchombe zaki ya salaki coup d'état omoni bango bazo collaborer na ba Rwandais Musée Laurent Désiré Kabila atambola ki pe na bato na bango moko tigre tala ndenge ba succès nous bango bazali pour l'intérêt de la nation. Ce sont nos frères congolais pire et simplement ba bunda tumba na Angola Lorenzo C ba eda na Portugal ba tambola baza baike. Mais parce que guerre à Est, c'est sa politique qui a collé et aujourd'hui, les gens de l'IDP sont criés tout au Mbongo. Il y a Congo, ça y a famille Tshisekedi, Tshisekedi Wambola liwa to lobaki IDP sende ba ko sasayo. Parce que bango ba mona passe na papa na yo ba bundi tumba. Si papa Tshisekedi n'est pas honoré et pas ya Félix, vous croyez qu'on honorer Bino, bon tout l'ingénieur Tchocho hein. Problème est ça na IDP c'est Tchocho lobaki boboye ko yokaye. Les lots blaise, makambo to sola ki na olumo, monyangote. Moniere, monyangote, les lots bonibo bo maïnio sacré. Espérons que Kabouyo sokelinga ba vidéo la barono somi sa toana. Baleli, balabi to sa ba brouette, mais Bruno le baki yangote, oh eza chaîne de libération, mana ngala kunya donanga. Ezali chaîne de libération. Eza na vitesse à croisière au mutako yokate parce que tambola kana molimo ya Nzambe. Bruno le baki awa baza bulueti. Ememaka Zelo, ememaka Biliki, ememaka Mabele, ememaka Mai, et ça la kamosala kasila simanango basundola kayango yango eruye na mvula libanda. N'est-ce pas les gens de l'IDPS au babundi la papa Tchène Tshisekedi? Ba fils mukoko aujourd'hui, babungi si bomona na bango. Mais ali ko kamwi sangai. Ngana lobi ko bina oyo pasteur Godin Poyazo bina. Eza mabina ya David. Parce que balobi David abina lindanda. David et Mobeti, mais ceux qui totangi la Bible, balobi guitare na ye, ezalaka na 9 cordes. Ba guitare na bino, ezala 9 cordes, ezalaka 6, 8, 12. Mais sous peut 4. Mais guitare il y a 9 cordes. Est-ce que ezala?
Cela veut dire que David chantait, c'était la spiritualité. La parole de Dieu, c'est la parole spirituelle et non la parole charnelle. Yango moni lelo, plusieurs églises bazaba magorodo, parce que bazo so liloba ya nzambe, lokola liloba ya kalao, bazo tanga yango la sagesse et intelligence na bango. Non, 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 non. Balobaki maloba oye matata na makanisi ya moto te. Ni na motema ya moto ni na litoi ya moto. Soko oza na molimo te oza na nzambe te okoyeba parole de Dieu te okotanga Bible non komona ngo kala parce que balobi toute écriture est inspirée de Dieu. Et est-il pour enseigner, corriger, éduquer, convaincre et ramener le peuple de Dieu dans la justice de Dieu, mes frères et sœurs congolais. Qu'est-ce qui ne va pas? Nzambalobi un motoyo qui 3, Nzambalobi 2 motoyo qui 6. Pona koyoka ndenge nzambe azali koloba tolongwani kati na nzoto tokende na molimo tolongwani kati na nzoto tokende na molimo nzambe azali molimo tobondelaka ye na molimo pona koyoka ndenge nzambe azali koloba tolongwani kati na nzoto tokende na molimo ya solo tolongwani kati na nzoto tokende na molimo nzambe azali molimo tobondelaka ye na molimo. Dieu est esprit. Les vrais adorateurs adoreront le Père en esprit et en vérité. Ndekolanga kobunga parce que difficulté ezali. Pas ezali la République démocratique du Congo Mimbenga. Lelo nini bokoloba nzamba za mwana motote po kosa. On se manque pas de Dieu, ce que homme aura semé le moissonnera. Nzambaza juste la sentence là, ça reproche la jugement là. Les lobes monito bomonité. Les lobes monito bomonité. Tala ba Congolais ndenge bazo kufa lokwa banyama. Ba Congolais ba komi ko bomana. Bango na bango. Kabuya l'homme puissant. Chelangai danse. Ya pasteur patron Godempoy. Bongo zonga. Pour moi, na Godempo, il y a 23 ans, s'il vous plaît. Baché Bourkoumé, sa commune, il y a Kassavou, si je ne me trompe pas. Photo de Yangoua. De temps, papa n'a pas dit, Kia, oui, oui, gang. Oh, David dansé. Wana danse, il y a David. Moi, na Nzambe, ako bina bilokoyo. Ne sika ya bato. Non, ça c'est mon cas avec deux gens. Ah, mon peuple périt. Mon peuple périt. Faute de connaissances. Eh! Il y a mon peuple matou samola yemba yango. Mais, ami yeba kite. Et c'est mon langue, ça rapporte à Onazolo Balazako miyoka. Ah, yabe. Yako na sepela no polo belo ko na bibo vanda libo soir ndé na za ko milo ba ponga mo na za ko miyoka esengo langeza laka parce que la vérité m'a franchi na yebaka ona lobaka yango moni tozo kende kaka pe tozo longa chaîne à libération et kozalaka mana nanga ebimi na mai na makilate Nzambende alobaki na yebisa olatisa ba orphelin mibale. To so la ki na bosala ko yebisa. Latisa ba orphelin mibale. Sombela bango bilamba. Ça la violence. Moi je sais que Nzamba nga récompensé. Mamour a sali surprise. Jour na hôtel la biloko yo. Nzamba pesa nga ba kombo ya bato.
Ba maman missionnaire, ba maman Odette. Bilamba ba oteka ngo $30 seulement. Donc attends c'est à l'été. Mais maman Odette, ba maman missionnaire, c'est l'effort. Ce bolat ici à ça 5 orphelins. Tu repères ça ba on la télévision, bon on a ni nzamba au là. Maman Célestine, ce bolat ici à ta orphelin mi balé. Maman sociale, maman orphelin, la chabienne. Là tu as ta orphelin mi balé. À ta bopé océan. Ce bolat ici orphelin voilà. Balati, je sais que Dieu va faire quelque chose. JKM arraché ma bénédiction d'ailleurs. Zongela habitude à chaque fin du mois, orphelin, bali akalo sonayo, na ebiso de komo la makamanzabe parce que zalaki moko ezali kitoko zalaka lango mais obungi balobi zongela bolingo na ya kala. Alors Dieu m'a dit na ebisa bilo biloko oyo. Malgré ma souffrance, malgré pas si papa Michael Océan ali à l'os sauté mais orphelin voilà. Balata bomona ni nzamba osonsela surtout la zobeta mbela mana nanga na kunya de langa na ebité pourquoi nzamba lo baki bongo alors to sala yango to kopesa ba orphelin et ba orphelin wana ba kosala ba prière pour la bino et nzamba ko récompenser bino maman la jolie je sais que ba problème ezali mais bolata ba orphelin avec un $50 des orphelins balati. Avec un $100, 4 balades. Orphelin, on a besoin la prière. Pour la bateau, on peut s'abango. Pour bango, on a besoin de quoi. Bango, na passe. Alors, tant que vous savez si bango, il y a des gens qui ont sexuel parce que bango, bazar la papa, père des orphelins, mari de veuve, Azali. Le store au cabel orphelin, il y a été. Moutako récompenser les ensembles la bango, papa la bango. Manananga, pour bosser le côté. Maman Odette, ma maman missionnaire. La chabienne, maman sociale, maman orphelin, maman Célestine, papa Michael, JKM, zongela babiti de la coller sa orphelin. Tayango, ce qu'on zongeli yango comme tu verras la gloire de Dieu. À moins qu'il nzambe danga za nzambe la kota. Mais nga na ebi que ce bosali yango orphelin wana. Tangu bango kaka ba ko na telemba ba ko sepela. Nzambe la bango. Notre pays a un sérieux problème. Bon, moi, je suis un pasteur. Pascal Obi, ngala kenda ngala Félix a connommé moi nanga. Allez, kamata boum, bandimi, babolole, bazui malédiction. Pasteur a collé ça bango ça sapate le colonel. Il y a malchance pantalon katana. Il y a malchance nzamba bongwana. Il y a malchance. Kaka tango zo chaka. Pantalon peu total à sikoyo nini pasteur alinga sala et bisengo la bango mwana ya 23 ans beaucoup mes bande konanga oyebi Congo azana Deborah oyaye pour changer ba donne la République démocratique du Congo. Mais ils passent parce que tu vas croire pour peuple oyo baza soki lo lengeni ndeko lango luka ki mona messe nyoso toloba yango ezo sala na chaîne de libération. Gratuité d'enseignement, merci, bravo. Tozwana no bité lo ya bana au place ni ba otanga. Tala souci ya mona moi so pa la bana o bat kotanga. Tala souci ya bana oyo c'est ko zwa bana ngondeke ba na classe. Zwa siko bana yango ndeke baza kotanga. Kabouya l'homme puissant. To projeté bilili. Poète. Bato batala. Boni boni. Moano akotanga. Ah, Nzam. Congo pays riche. Kabouya tchela pse bilili. Koto yolana moninga na koyema loyembo alphabeti lingala. Alphabet ezali na balata ntukumi bale. Loba alphabeti lingala ezali na balata na ntukumi bale zika na koyemba yango. Alphabet lingala ezali na balata ntukumi bale sika na koyemba yango. A B D F G Ikele meme o pese tolobi meme o te yo kanga imalamu zongisa nzete na yawa na me zongisa tolobi mene o loba mene o mene
meneo. Nzete tambola tolobaki totambusa nzete na biso na eletele yoko. Meneo. Salabo. Meneo. Tokei. Pesete. Uvewe. Tala malamu lolenge ilongo azali koyemba loyembo ya alfabeti lingala. Azali kolalisa nzete na yo vraiment malamu na letele yoko. Azali kolalisa vraiment nzete na ye malamu te. Ilongo telema wana nani ayebi penda koyemba loyembo ya alfabeti lingala. Pe atika nzete na ye na letele yoko nani? Héritier zali kaka koseka ya yaka na kilasi koseka. Oyo kana koyembela biso loyembo alfabeti lingala pe la lista nzete na ya na letele yoko. Ilongo yaka kotala ndenge ikoyo azali koyemba loyembo ya alfabeti lingala. Alfabeti lingala ezali na baletele tuku mibale. Sika na koyemba yango. A, B, D, F, G, Ikele, meneo. Pesete, uvewe, yeze. Mwana ngo penza mayele ikoyo penza alakisi biso penza alalisi. Bandeko na ngai bauti komona wana bitelo bakolakisa bango wana eza epala ngai siko na otuna baéquatorien baza te baéquatorien oyo baa na mbongo oyo baa na pouvoir oyo baa kolia bazali te oyo baa kolingo be mbongo bali te mokolo wa mpombo abandi kolia mbongo bandakala ti lelo asatemi mpe Félix bokomona te Bemba bokomona te Sao Lisanga lelo créé parti politique bokomona te Baba Konga boali ebele José Makila bakoka be minene na largeur bokomona te boali ebele baonde kane boali ebele tala bisika bouta lolenge bitelo yani bana bakotanga na pasi na motema kasi boye bokofinga balakisi pe balakisi wana lelo bakobenganaka bana misolo eza te mpo bamoni décembre esengeli bapara bafuta minerval misolo eza te nomination likola banomination kolongola bato ndenge balongoli bato misusu eza mabe te me ntango mpe tokonome totala te bandeko nanga bino bokolia lelo na banomination ya Félix barèglement de compte ekozala barèglement de compte ekozala Congo eza ya Félix c'était ya famille Tshisekedi te ndenge Félix alobaki Congo eza ya famille Kabila te bozwi ya Congo minéral Congo eza ya Félix c'était pas teka mboka ndenge akoteka boko se rendre compte na population congolaise Kabila est l'étranger au Kenya mais vous êtes les Congolais vous payez bon dans la bino il y a un temps pour chaque chose tant ba lapida qui tribu à Juda ba yeba ki te ba le qui dévoué par interdit un mboka ezo ke de karaboy neto ke de boy tinzamba ko lo ba stop kaka penze komi et peuple congolais ko banda la guerre est commencée donc quitter sa banda ko nyoso 10e rio no Félix Assoumou. Merci pour Gilles Mounière Bomi Monique Boaba Brouette. Merci Blaise. Merci de ceux la bande de pour comprendre que l'union sacrée et c'est là qu'il y a une deuxième grossesse à Kabila qui profitable pour la biloté. Batu oyo bazali ko tambo na vision ko détruire mboka nde batu wana bakozala profitable. Lokola bino bobunda ki etumba. Papa Tshisekedi atika na Belgique o bakunda aizaka mabanga boye bakebino pe bokozala servir malamu te. Mutu ya papa Tshisekedi o bachawana ezala ki elembo ya ko révolter bino ya ko lakisa que Félix a humilié son père. Siko botala eloko ko lakisa bino ke bokobika malamu te. Kabu ya tshela ngai soki prophétesse soki pe nani yango ye mama Marthe.
bozomona gouvernance mosusu bamikolo ndenge wana mama Marthe otya bango maboko. Qui est maman Marthe? N'époque à papa Tshisekedi ya mulu batanga obunda komba na personnel. O azolela lelo malgré pas akina est traître. Maman Marthe asala biloko azana choko azana bilo boye baka maman Marthe. Maintenant biloko maman Marthe osala. Vous trouvez ça normal? Bobo ça Congo ko bonga mukoni. C'est quoi papa mikolo wana bazoya bazo gumbama soko osela bangoni. Mais ça c'est quoi? Biloko pe ba publier yango po batu batala ba tchongo ba TikTok. Bande ko danga biso to ke sensibilisation. Biso to bunda. Bo pesa biso te to ko sala effort to ko bunda. Alors ba abonner na biso. Débris no mona mère bo partage ka ba émission. Mona mère bo fele balata. Yoko to daye boza yanga. Vraiment félicitations à ndeko na biso ko ko bala. Zambazana ye biso toko bunda tangu to bima na nzela kasongola banzo moni sécurité toko tika te liwelo lenge o ba gorge ka bandeko la biso ba boma ka biso toko tika kate lokola Congo eza ya félicité Congo eza ya bino bato bovandi wana te na bakiti wana Congo eza ya biso tout faut to bika malamu na utai ko la bino minéraux e monani minéraux wana yangonde eza électronique yangonde et kobomba alimentation ya monde. Alors le blanc ne veut pas biso to jouir. Félix alingi te biso beto mona bolam. Yango ngana bino toza censé ya kotala ke mission de début jusqu'à la fin. Toza censé ya ko partager mission Daniel Ngenda, petit frère Zola, Charlie Chobo. Papa Nanga Manuel à Toulouse. Papa Mapassa. Temps est difficile. Bama wezali, ba malade ezali, maman pasteur. Mais bon soutenir kabiso, bon chabiso peut-être là ba compte la bino. Que bango ba koki basanga ke loko te poto massacrer. O ezatan ya kolala te, je vous le dis. Tout ce qui se passe dans la République démocratique du Congo est profitable pour la population. Mais le coup la population est naïve. Biso bande ko la bango auto comprendre. Balobi oyaza fort à soutenir ma faible. Biso le coup la tozu conscience. Tomi bimi le coup la toza fort. Biso nde tokele. Ta so bazo yi bande ko la biso le leza pour nampiaka. E bele tozaki na bango. Soki ba kiti eza pour nampiaka. Biso o tozo umela boye. Eza nzambe. Parce que ba makambo tozo kwa kimile na zo bisabelo ba frappe tozo zwa na molimo pe na nzoto soki ezaki makambo nzambe te je ne peux pas il faut na tika dans le batela landela na pe via bala na landela na obo mais nzambe yemo kwa yebi je me plains pas mais na olinga na la sabino grandeur ya bitumba o tozo zwa pas to tika la ferme fidèle boye nenge to lo bala bino boye c'est parce que Dieu est là sans nzambe ma maman est moto mojali Béatrice nanga lokwa na ebito changer numéro ozo komela nga ba commentaire mais tozo bengo tozo te soki oza na numéro na biso benga biso. Merci na mama Jawa salam alaikum na bamisina bande ko langa to bundela mboka vérité ezateti mais petit à petit makao monsieur komona na ande la succès na ngato kesa sensibilisation. Merci na Kabuya l'homme puissant n'échange pas l'équipe qui gagne. Merci à Moïse Ngombi, mais ça peut électrique. Merci à Pape Dieu, directeur recherche stratégique. Et merci à Sango Mokonzi, pareil, mais monsieur Bangaba pour amener Angola, no bon dia botard de bonne et d'ailleurs, monsieur Kokomé la Bino Yako, la mission absolue Kokufa. Merci à maman d'Angola, la Mokitene, Florence et Maton de Médo, Bisso Bans, tout Simba, la Boké, la Boké. Tout bon de la Boka, la Bisso. La patrouille, la mort, nous vaincrons. Ingeta, la banane aussi. Téléma, maman Samuel Mabolo. Partout, maman Bazali, maman Bisika Nyonso. Désiré Botona, maman Elisabeth Botona, papa n'a je 3. Guy Lompinga, nana Lompinga, Merveille Bino 7. Apôtre Doudou Simple. Toté les mapona po. Bateau Bo Santara, qui est un bon de laka. Nzamba Zalakala Bino. Bolon, on a 4 administrations, bon de la. Ce qui est soyez, t'es mal à bientôt.